Papa Zit, c'est quand il est né en famille Papa Zit, pour automatiquement 13, petit cali 7. Il y a ça 4e nabiso, il a marié, père de 4 enfants. Il a eu un problème assez grave, crise un mardi 7. Alors, tant de communes l'hôpital, la charge, tout est assis, il est à 569. Tant que il est colo, c'est un AVC facial, il y a un truc qui est intensif, mais donc on a vu les mettre en circonstance sur Dieu, Dieu a voulu autrement, donc ça a été à Koufara le 9 na 19h, et on le 22 tu as accord pour que nous condamnons à Kinko les nouvelles cités. Oui, moi suka kumonanga aimé matondo. Message noko pesa na bande kono ba libanda no ebi ke ozanga mawa moto lo biso mingi. Ah oui, ça bon que condoléances bazana mawate mutu so akei ata bulele ozonga te. Yonde bazana mawate ba garder ka mutema na bango. Zambe ka yimoko ayebi isika kei. Soigner surtunga amikufeli atali ko benga ngana kombo te mama kaka. Tolo benga ngana kombo te mama kaka donc eza pasi ndenge na limusi ninga. Eza pasi mingi. Est-ce que la nengo bano dans l'hôpital bon moi si n'avait pas banda qui koya? Moi ça na voyage. Yango za kolo bangai na sali intérim. E place ya mwasi na ye. Ndenge ngana zozonga ngola. Nzambe na nga pambula mwa mwasi o. Vie na tiki mwana mwasi oyo koki ko changer te soko changer ngana na ka ngola na koyeba ke on négliger mwasi oyo. Soko Angola ya liwa. Voilà merci tu comprends que vous êtes triste. Merci. Tete ne grandir ma tete biso to ba leki na quartier on to ko partager mawawana na libota oyo po baza vraiment ya biso tellement pe batende quartier batende tozalaka soudé tozalaka uni parce que ko li libota moko ko li famille moko to yaka vraiment ensemble tozaki depuis lobby na salle to lali alende to yesu ko accompagner tina moke to ke ça passe. Et ça passe ma casse pour la parasite. Ce n'est pas le moment à s'y prendre un buisson. Nous avons vraiment émotionné. Maman comprend maman. Mes condoléances. Bon, merci alors. Lelo toza matanga tokoyeba papa kombo nani famille. Ngai kombo nanga papa Makindu Charles. Nazali ya Mowei kombo na ye Sekanzuzi Mputu Z. Papa belaki. Abelaki makasi mais malheureusement abenga ko supporter ba dégâts ça nango maladie ça à peu près 20 ans. Mais chaque fois azalaki ko maîtriser maladie na ye. Mais dans le dernier moment, tout le monde a dernière hospitalisation, il y a un peu de mis dans Tina Liwa. Papa tiki combien de balles? Papa tiki, je t'ai tiki par moi. Il a laissé 4 enfants. 4 balles. 4. Oui, Adalaki marié, tout seul. Adalaki marié. Beba lando libanda mboko na bande kono ba libanda mboko ko bisa bongo nini pona papa wa tiki biso message no ko pesa na bana na famille nyonso message na ko pesa na bande kono biso za libanda no za na katia liwa ekabola liwa pe esangisaka bato mais siko bino ne botikali na mukili boza mayele boza la chaque fois que gare tala molongo ya batel la biso bolinga ko benga bato te masolo te metango comme une bembe komi ko benga bato c'est-à-dire bozoka référence à batuka pona bibembe tozala bomoko so bomoko ezali pe évolution ya famille bolinga te tokutana kana tanga matanga conseil na opesa bino kaka bozui na bino ezesengo na biso mawana bino eza mawana biso pourquoi tolinga kaka kokabona boye siko na tanga mawane to komi place c'est-à-dire biso na kisato za fulu bino ne boliaka botinilaka biso biloko ebeba na sengi bino bolingo ezali te bosangani lelo kaka po mutu akufi bosanganaka l'air nyonso tala totikali kana mama moko aza na poto botikali na ye tata moko mpe totikali na ye aza déjà moribond
yango moni nga na devancer mpo nazwa makambo to en charge na suivi ya makambo nyonso nga naza mokolo na famille mibale baza na moko aza na Luanda moko aza na Poto mibale aza na moko tozali na awa yaka bien moko ye toza na ye ya mobali ye message nokopesa na bandeko no bazolanda libanda oyo tobungisa papa yoza mwana suka wina mwana suka komona nga Aimé Matondo message nokopesa na bandeko no ba libanda noyebi ke oza na mawa moto lobiso mingi awisa bonka ke condoléance bazana na mawa te mutu so akei ata bulele ozonga te yango nde bazana na mawa te bagarde ka motema na bango Nzambe ka ye moko ayebi isika akei kina âge akomi na 55 ans. Merci vraiment. Comment on a Aimé Matondo. Merci. Merci. Wapi? Oh, Amine est On me dit attends s'il te plaît. Ah, merci. Papa tu awa lelo na kubimisa matanga ya papa ototika biso yosa na famille. Ah, papa Zit Seka aza l'aîné ya famille ya papa Zit tobotamaki 13 ko totikali 7 il y a sa 4e na biso aza marié père de 4 enfants azali na problème à sucre apika crise un mardi 7 alors tant de commune hôpital azora charge to ya sucre il a 569 tension qui likolo asaitement AVC facial il y a un truc qui est intensif mais donc on a vu les mettre à circonstance sur Dieu Dieu a voulu autrement to ko ça a kofara le 9 na 19h et on le 22 tu du sacor tout que nous condamnons à Kinko les nouvelles cités. So un témoignage moko au couper ça pour na papa totika biso il a quoi témoignage à la Kanda ba que gentil te azali Canada ko silika mais 2 minutes après à Tikina et bazali papa social ça fait plus de 20 ans mais avant dans la Luanda to benga papa social donc il ni mto avant dans la bandeko banies bandeko nyoso même ba frangé libana mboka bazako leka na pana ye donc il y a azali ni passage obligé faut vendre donc azali muta boboto bon asilika ka moké mais azali blagueur c'est un grand blagueur donc toujours regretter peut-être au père de komoko ya azali passa il y a zanzuzi il passe dans des années à Lyon atiki mwasi na bana 4 mibali misatu mwasi moko lene mama komona ye mama Lisette Nto soki oza na eloko moko koloba mpona famille nyonso oyo baolanda biso baza libanda mboka na bana nde baa libanda okolobani bon tokolobaka ke eza makambo ya Nzambe ye azalaki rassembleur malgré ke ye mais esprit oyo nazalaki ya kosangisa bana ya famille totikala nango mpo na kimia na kati na libota papa so oza témoignage okopesa mpona papa témoignage nini oyo okopesa bon ngai nakoloba kaka eza mpasi parce que wana azali mpenza grand frère na biso ngai nazali mpenza moninga ya leki na ye dira nazali grand frère d'ailleurs pour la première fois ntango azwaka maladi na ngola lera ayaka na Kinshasa ntango abandi batraitement à chaque fois aki kofanda koya kose recueillir epa na ngai wana parce que ngai nazalaki tout juste en face ya hôpital donc sangwali wana ye esali ngai pasi esali madame pasi parce que aza moto oyo tokoki kopesela témoignage te parce que boboto na ye elekaki quand même ba degré même na bandi dira ane moko ayaka na Kinshasa ye moko ayebi ntango ye Zete azofanda na mama Lisette bazofanda na Mboloko en tout cas tozalaki ngai toyotambola mingi na dira et puis à chaque fois tokende na ntongo tokutani pa Zete tosali ba course vraiment c'est nous avons perdu un grand frère. Merci. Si maman message nous repesa bakolanda maman kombo nani bon nga kombo nanga Nancy
naza parmi bato ya quartier oyo tovandi na batende soki bolanda image batende na commune ya Matete précisément na quartier batende toza vraiment famille batende toza ebele papa mwana Matete ne grandi ya Matete biso toza baleki na ya quartier on toyei kopartage mawa wana na libota oyo po baza vraiment ya biso tellement mpe batende quartier batende tozalaka soudé tozalaka uni parce ekweleli libota moko ekweleli famille moko toyaka vraiment ensemble tozalaki depuis lobi na salle tolali alende toyesu koaccompagner ntina moke tokesukisa ntina cimetière yozali moko ya veni papa na quartier na veni azalaki ndenge témoignage tokopesa ya vie zeti en tout cas aza vraiment vie na biso ingo batekela nde tolobake o mpo moto akufi po bando oloba malamu na ye vraiment aza vie moko vraiment aza vie moko bien aza vie moko azalaki na discrétion soki pamoni problème akobenga yo atei yo alakisi yo vraiment aza vie moko vraiment très bien jusqu'à ce que liwande ekokabola biso toke kozwa vie na mabe te à tel point que akendaki Angola avandi mpe ta mingi na Luanda na ndenge mpe kozonga lisusu kaka donc toza vraiment ensemble donc so eleki yaya azotia motu nyonso na esika na ye nde yango tozala mawa wana toyei kopartage mawa na libota oyo vraiment oui anda osambela aza vraiment chrétien anda osambela vraiment lelo kaka tokoloba ke son homme repose en paix eza nde biso tokolanda nzela wana ya kozonga ti lokola biso te atiki mwana mwa moke na moni aza na kati na biso jeune garçon soza message okopesa na bana ne baya libanda surtout yoza moko ya veli message nokopesa bon message topesa tokoloba na bango kaka nde mpe toloba ennemi bazalaka makasi liwu eza nzela na biso nyonso bazalaka makasi tosambela tolobake nzambe aza nzambe baorphelin atikala baorphelin te soki papa zeti akufi bapapa mosusu baza batikali dira aza papa guyu aza papa didi aza papa seki manito aza papa batantine mpe bazali comprendre tantine emila aza tata tantine ana aza tantine y compris tosa cercle mark to toza na aza tantine aza mpe na bandeko ne toloba na bango kaka courage kaka en tout cas vraiment tobi courage nzambe otika bango ta obatela et puis nzambe ka nde moto akoconsoler libota o papa zeti akoconsoler libota papa zeti merci bato ebele bazolanda biso omoni awa toza na manke ya bondeko kokabola mawa na papa atiki biso papa zeti oyo azalaki mwana Matete atiki biso banda le 9 bayobimisa corps na ye lelo le 22 tokende kotika ye na cimetière ya cimetière nini bakotisa papa Kinkole nouvelle cité bandeko nyonso baza libanda oyo bayebaki papa zeti na Angola parci par là bayeba papa zeti atiki biso lelo ezali dernier jour na ye tozokende kotika ye na Kinkole nouvelle cité oyo atiki biso papa okobakisa nini bon nga na koloko bakisa te mais naza na souci kaka po vi tozalaki na ye elongo vi atiki biso mwana quartier pire petit na ye vraiment wana vie na nga zeti zabara tofandi na ye tout le temps toza na ndako kopesa mwa conseil moteya boyeboye mais vi akufi na regrete makasi mais apema na nkolo akende kopema na nkolo comportement papa na veni edo calme kitoko amosu na vie tezuite toye na église vraiment calme quartier ma vie alobaka te eza ma calme. Merci. Tokozwa papa obandeka pour les bisons na okoloba message emona eza nzela motu nyonso vie elelaki evi azali ya problème na motu te vie ezali mpasi mpo oyoki aloba mais lelo toza kaka na regard ya komona vie lelo na morgue ezali vraiment mpasi mais naosenga na famille courage bazala na courage parce que nzambe aotika bango te surtout na bana na ye se bana na misala mingi na papa lelo papa aza te bazala vraiment na courage epuis na bapapa to batata mosi batikali basimba mpe bana makasi tomona lelo papa aza te bino bandeko néglige bana lelo bango bafaze bango bandoki te famille basimba bana malamuanakinika mwana mo mtaza précisément mwana moko azali mwana moko. Merci, message nini ya suka mama kopesa na bato ya Holanda. Eza passe makasi pona pa zeti. Ce n'est pas le moment à s'y prendre un biseau. Naza vraiment émotionné. Maman comprendre maman akoloba te ya émotionné. Komona papa oyo atiki bana na 4
papa oyo azalaki père de famille mais lelo azali so père de famille te atiki bana na ye. Merci bandeko nyonso baza libanda oyo bakotala par rapport ya dernier hommage ya papa Zet. Oui, papa Zet aza lisusu te, papa Zet akozonga lisusu te, totikali kaka na bana toyeba kosoutenir bana na moral physique tout oyo esengaka bana bazala nango bien. Merci. soigné surtout nga amikufeli atali kobenga nga na kombo te mama kaka tolo benga nga na kombo te mama kaka donc eza pasi ndenge na limusi ndinga eza pasi mingi. Est-ce que na ndenge banda ozala na hôpital bongo mwasi na ye mpe abandaki koya? Mwasi aza te, mwasi aza na voyage yango aza koloba ngai nasali intérim eplace ya mwasi na ye ndenge nga nazozonga ngola nzambe na nga pambula mwa mwasi oyo vie natiki mwana mwasi oyo okoki kochange te soki ochange nga ndenge naka ngola na koyeba ke onéglige mwasi oyo nzoka angola ya liwa. Voilà, merci, tu comprends que j'assiste. Merci. Tous au bandit comme ça.